Les belles dames, kobo sanate kozala abonné, pe ko cliquer na cloche pour boyer ba vidéo nyonso yasika. Merci. Bonjour les belles dames, bienvenue sur ma chaîne La Rocho. Na sepeli mingi komo na bino pelelo, donc là na bino awa na cuisine pour na kolekisa bino recette oyo tozo sala na bino, ezali recette ya jus oyo tozo sala na bino, ezali vraiment très bien les belles dames, ezalaka vraiment bien. Donc ezali jus moko eza 100% naturel, pe ezali jus moko ezali vraiment healthy. Ezali jus moko atasi ko uti ko bota pona biko ta ko bota baso komelanga vraiment ebele, mais oyo tobi ke même atata ko uti ko bota ko salela jus tozo sala oyo okomela yango ezali na problème moko ezali vraiment bien pour que éviter pe ba gaz comme ozo baki mikolo oyo tozo sala pona ko kimisa toujours ba graisse na nzoto na biso, donc tozo ko sala mingi biloko oyo ezali naturel, ezali vraiment bien pona ko aider nzoto na biso ezonga noki libumu na biso et kita vraiment bien. Tozali na pana pona biso nde bozomona pana pona biso ya mobimba wana, et tozali na strawberries nde bozomona wana, tozali na strawberries na biso, pe tozali na jus na biso oyo ezali ya Sprite nde bozomona Sprite batie penza Sprite 100% naturel flavor. Donc yango nde tosombi pe tokosalela glaçon avant na tokoma bisika oyo tokosalela yango nde tosombi yango bo faut tolongola ba poso na pana po il faut tosokola yango pe il faut tobongisa strawberries na biso. Ezali vraiment facile na kolakisa bino ndenge asala kana net ko déjà kokata yango olongoli ba songe na yo ya pineapple. Donc nazo longolango nazo kata pineapple nanga na bosani kombo nango na français, excusez donc tellement que ba kombo kota mingi na anglais. Nazo longola ba poso na biso ya pineapple, donc ozo kata ba poso nyonso. Pona moi pineapple o ezali ya moi sucre, pineapple o monike eza moi sucre et kozala bien mingi. Kopona pineapple teke o eza non keza mombesu non. Nde bozo mona yanga vraiment ezali juicy. Voilà ce qu'on a kozwa pineapple nanga na ko sokola yango na mai ya malili. Donc nazo sokola pineapple nanga na mai ya malili pona kotika yango propre. Donc na sokoli pineapple nanga les belles dames, bomoni de pineapple nanga ekomi propre, ekomi vraiment soin. Sko to kokota na strawberries. Na strawberries to kolongola, donc ozo longola ba oyo nde bozo mona to sala yango boye. Tozo longola ba makasa na oya likolo. Donc nde tozo kata, donc bomondi nazo kata yango. Donc jus les belles dames, vraiment minute au lieu ka moko ba 15h 16h au lieu. Et bah 18h 19h aux en a posé à coliate. Donc on met la jus non boy na 21h, on met la jus non boy na ba 20h avant que aucun décolla là pour na comme tu éviter que kola na biloko na libumu pour na libumu na biso ekita jus o ezali parce que ça moi kilopé. Donc au moins que ola li libumu na moi jus non boy ezali vraiment très bien que ola na fufu que ola na semoule que ola na loso, donc oh ils ont vraiment très bien. On peut bon ça on a biso. Si quand on a ils sont toujours belle, ils sont toujours sexy et qu'ils ont bien makasi. Voilà les belles dames, strawberries nangai na longoli yango ba salite nyonso ba poso wana ezaki likolo bomonde ekomi siko tozo kende ko sokola strawberries zala vraiment sûr que parce que strawberries za kana ba mbuma boni bozo mona ezala ka vraiment la bazelo zala vraiment sûr que au sokoli yango bien au sokola na mai ya moto te au sokola mpeka kana mai ya malili zala vraiment sûr que strawberries na yo esokwami bien mabele nyonso elongwe, donc après on trokota na étape oyo ezola na ki ko sokola strawberries nanga.
Donc voilà les belles dames, strawberries nanga na sokoli yango et comme ils sont vraiment propres comme on appelle strawberries ça veut dire vraiment ya sika. Ils ont vraiment ya côté là ne bozomona. Donc ils ont vraiment que strawberries ils ya côté là kozwa oté que ça mombe souté. Tout ça c'est la saison il y a strawberries na ba pineapple. Donc ozwango vraiment pona vraiment o ezali ya côté là et kozala bien mingi nde bomoninga na poni. To sokoli bloc on to sali yango bien et lok o to kozwa mi balé to zali na posa ya glaçon. Donc voilà les belles dames. Donc on a pour ça bloc au tozana osikoyo, tozali na strawberries, tozali na pineapple, tozali na Sprite, tozali na ba glaçon. Donc ba glaçon et bloc tozana ngo yango yo. Ezali vraiment facile ya ko sala jus au tozo sala. So ko zali mutu o ningaka alcool, o ko chango mwa malabu na kati, o che mwa jack no na kati muke, tango zo sangisa yango, tango zo chango na blender. Comment ça tous avez la posa ya blender, faut na blender na pour na toujours mélanger en place to konike yango, vous na posa ko na moulette. Donc ça na moulette moko ya bien ou nika bien. Ce temps on mélanger comme na lobi que ça mto nika alcool ko bois que na moi alcool, et ça livre vraiment chaud na yo. Mais ngana ko cha alcool té donc non ça na ngo pour na bana pe ba melango donc il y a pas melango mona cha alcool dans zo sangisa yango exactement so ils sangisa alcool ko cha mo alcool séparé tant ezali na verre na ngai d'accord c'est vraiment facile et donc boso auto ko sala les bedam to ko cha ba strawberries na kati ya moulette na ko boka strawberries na kati ya moulette ne bozo mona pe ko boso na te photo kata pana pour na biso to ko kata pana pour na biso quantité auto monique to ko sala. Kati pana pona biso pona ke ekota na kati ya monette to kata ngotu ndo bomoni wana pana pa o za vraiment sucré donc ça vraiment bien donc pona vraiment o ya bien wana bomona ndizo binisa même jus en o kata ngo ça vraiment bien. Donc comme on quantité na on a tient na bique comme copo na ngai et ça vraiment monenete. Donc quantité de monique na tient strawberries, na tient pineapple, après to za glaçon. To tient glaçon na ndo moni donc et comme biso boé, après to ko Sprite, to fo la Sprite na biso. Sprite na biso ma pinza o ba komi pinza Sprite, ko so ma te ba biso za ka bo pinza Sprite, te fo vraiment o ba komi vraiment Sprite. Toko chia Sprite na biso ndambu pona epesa ngo kaka goût. Donc voilà. Toche Sprite na biso mingite de bomoni wana Sprite etami vraiment quelque part là boye et tokangi monette na biso. Comme le bakaba maman il faut toujours que ça dans mon net moko ya bien et dakabiso na ndako pona ko sala ba jus pona ko sala ba mai na biso pona kitali bumu donc ça vraiment bien que ça dans mon net moko ya bien mon net o ce ko lukaka mon net comme le baké mon net o is one of the best mon net. Donc toko nika sikoyo toko mélanger biloko na biso nyonso ensemble hein. Donc wana jina biso enikami na ko chango siko na verre. Donc voilà les belles dames, jina biso yango yo et salami, jimoko vraiment healthy, jimoko vraiment très bien naturel. Moi na rekomela yango même ce que tu ko bota o vraiment okoki komela yango parce que ezali vraiment 100% naturel. Eza vraiment très bien. Ce qu'on a ka Sprite, on a Sprite, on a non elo comme susu, jimoko linga quand même ya carton, ezali choix na omenga linga quand on a Sprite, on moment que na Sprite na kati. Donc jus oyo we just love it. Dans la stoninga jus oyo eza vraiment très bien. Jimoko vraiment bien pourquoi pas. Dans la kisabino jus na biso stomeke ngona bandaku bisiko eza vraiment facile. Na 5 minutes oza na jus na mesa. Pe ni on sali yango bosse ke tikali boye. Donc ngali moulette nanga ezaka na ba kopo, eza système kopo oko kanga yango boye, tu vois. Donc okanga yango boye o tiango na frigo. Lobi nango lisusu omeli air moko ce que c'est sur la posa omela omeli ezali vraiment facile ko sala yango bo tiango na frigo donc un sonin komela
Omélie. Merci la bienvenue sur Bozala Kiwana kolanda vidéo oyo kobo santi communiquer vidéo oyo et c'est pélicio ko aimer vidéo et ko sala ngai bien kobo santé ko sala abonné na chaîne na biso la Roche avant que obima et ko sala ngai bien makasi kobo santé kolanda ngala de Boss Brothers TV na Sepela TV. Merci beaucoup Nzambe apambola bino nyonso wana tokutani à la prochaine tinate et kominatina bye. Les belles dames, kobo santé kozala abonné, pe ko cliquer na cloche pour boyer ba vidéo nyonso yasika. Merci.